kombo ya tata mwana pe tata molimo mo centre nzambe na biso tozongisi matondi likolo ya matondi nanti na ete esepelisi yo po ete tukoka susu kokuta na boye biso bilenge na rencontre na biso ya mokolo malelo ya mardi 29 octobre 2024 tata molimo mo centre zwa lokumu pamba te ozali malamu pe boboto kati na biso pe ndenge olandi yango na libondeli ya papa pasteur de la ville mingi pe kati na biso bakoki te kokoma koya kolanda baleson bobongiseli biso na mokolo mwa lelo okoka kokanisela bango po ete banzoto ekoka kozwa sante malamu banzambe boyaki na mokili mpo na kobikisa biso bato solo bolingo na bino ezali monene makasi epai ya ekelamu na bino biso bato yango bazali kolukela nzela po ete tokoka kozwa lobiko tozali na biso lisusu koluka kobebisa nzoka nde posa na yo tata molimo mo centre ezali yelusalemi etongama na lombangu pour que tolonga na etape oyo tozali kolelalela mokolo na mokolo kati na mokili tata molimo mo centre bato bazali kaka mibale mutu ya malamu na mutu ya mabe bato ya mabe posa ezali ete ebeba kaka po ete biso nyonso tokoka kozangela tata molimo mo centre oyo obongisi yango nde ekozwa esika mutu ya mabe azali kaka mutu akoki koleka makasi na yo tata molimo mo centre te pamba te azali kaka putulu nde na ntina wana tata molimo mo centre tozali kolela kwa kobongisela biso bana bayo po ete yelusalemi etongama na oyo etali makoki ozali na nyonso pamba te na banzembo tokoyembaka yango ete ozali mvwama nzambe ozali na manso tata molimo mo centre bana na yo bongisela bango pour que bozu ezala totonga ndenge ozali kotia pression yelusalemi etonga ba oyo bamitie na ngambo ya kobundisa bamata bakita échec ezali certain pamba te nzambe bakolongaka ye te mpo na kokende na kosite tata molimo mo centre phénomène oyo ya ba AVC papa molimo mo centre na bana ne kokufa bamisu papa likambo ezali kopesa pasi mutu soki akomi na eta wana papa ndenge bato ya lopoto balobi akomi demi mort akomi ndambo ya kokufa akomi na incapacité akomisalela bamakambo mosusu oyo aza nango posa e basusu mpe posa ne akoma esika eyo tata molimo mo centre mopesi ya kimia akokoma ndenge nini epai na yo soki na ntina na mabunga tata molimo mo centre limbisa tozali kaka bato koka kosalisa bana na yo phénomène oyo ya ba AVC mpe kokufa ya miso ya bana na tata molimo mo centre salisa biso kotala mabunga te papa tozali bobele putulu yo kama wa tata molimo mo centre pamba te maso ezali na yo mopesi ya kimia mpe mopesi ya lobiko mosusu azali te pamba te olakisaki nguya na yo kobanda ebandela mokili na Angola bakoko bazalaki kobelela yo na ntango na wana nano olati nzoto te timbangu nzafula mwana oyo abotami ya kokufa mwana wana azongi bomoi nzambe ya solo kati na biso bato tata molimo mo centre talela biso likambo ya ba AVC mpe miso kokufa mpe babokono mosusu papa solution ezali ni yo tata molimo mo centre ndenge ozali kosala yango na ntango oyo wana ntango bakoko babeleleki mbango nzafula automatiquement mwana azongi bomoi nzambe molimo mo centre mokili bazali koluka nzoka nde oza na yo awa na Congo central na territoire ya Mbanza Ngungu na mboka ya RDC
ngeye iseja Yesu, ngeye mfumu Yesu, ngeye imwanda velela mbekwa ngeye twasisirwa pasi zetisaka nzungu zetisaka wiza nswalu twavutuka mutima ku vutuka vakyandukia kitinukyaku vovendi ngakumaka ndamamo mavuvama luzolo lwakwetata keleka lwavangama bundu yeluya lubyasikela munkumbwaku nakoma na tata mwana pe tata mo santo amen. Papa de la ville uza fula lwa kusidi Kimbangisme oye, Kimbangisme oye, Kimbangisme oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Bajen oye, Bajen oye, Bajen oye, 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 espoir de l'Église. Nkamba oye, Nkamba oye, Nkamba oye, 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 Yerusalemu Diampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yisu, Ye Tata Mwanda Velela. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Oye, 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 Papa Simo Kimbangu Kiangani Mwanda Velela, Wazola, Walembisola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kake. Muzola kwase ye mwana ye tata Mwanda Velela. Tangu yifweni, mpasi voto telemesa, ye vana tata Mwanda Velela kiambote. Kanti, bonsu butu diovo vilanga. Tata Simoni Kimbangu, Mwanda Velela Nzambi, Kaiza yandi kakako. Fumoto Yesu Kristo yandivo, mono kina kulusisa kincheona ko, siya kala yeno na teye kuna mbanunu yantangu. Mfumoto Yesu Kristo, wakulumuka, kindwadi, ye tata Mwanda Velela sediani, ye bazinga ngayandi, na te lumbukia unu ibena kintwadi. Uvaba vuendi, tuena kintwadi, ye sedieto tata mfumu ambanza. Tulombele kwa sedieto tata mfumu ambanza. Watutela mana, beto bana takuvana kiambote. Faki.
Pika tokubikeno moko twavana sedieto tata nluengi sikiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele ko kuvwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vakikada kyansuka indangu tutelemesanga tata mwanda velela enza yinikukanga nza yikankumukanga ntima mya bantu minikukanga yesakamanga buba wanga votata Simoni Kimbangu ndombe yandi inzambi peve ya nlongo kariba nkwangangu bauvo enzambi kamonikangako peve ya nlongo imupepe peve ya nlongo yembe kansi diambudina kadeni nabunako fumoto Yesu Kristo wasikidikisadio vokwenda ikwenda ngenda kululombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninsatambula kadika kanzaiko fikambi kwani fina fikunda gayade kintwadi tsilulu sisilungana na mubeto tuka kina kyakala kya 10 yezole mungonda ya vwa mumvu wafunda di mosinkama nana ilunana yensambodya kukubako ngobangu mumongo wa mbanza mbola nkamba dikitu kidi Yerusalemu diampa twatambula tata Simoni Kimbangu wakulumuka yandi inzambi mpeve ya nlongo inaitwa silo kwa mfumoto Yesu Kristo nzambi yanteikila kayenako nzambi inalanda kunimandi mpe kayenako yandi wanhete yandi mpe wantsuka yandi mpe nikuninza yandi mpe utukutikisi yesolele kutuvana nduenga yendona pasi twazaya mukukitabidila tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana betu bana bakutokuvana wakembota faki Pika tokubikeno moko twavana tata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
wana sedito wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukolombela bakafulu watu sikidikisa Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajenoye! 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 Eunui! Embazie! Bilumbiakurui! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese oga kiese koi. Chai oga chai koi. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi mokolo na biso ba jeune. Oyo toyoka kama kamwa 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo makambo tata Nzambe yango nde kobikisa biso ya kongo mpe kolongisa biso lelo tokoloba likambo oyo satana alandelaka biso ntango nyonso yango baloba na biso ete tozalaka makasi na mabondeli tokoki kozwa exemple Satana akepa ya tata Nzambe kosenga na tata Nzambe te pesa ngai mwana na yo Job pona moni mwana na yo na mekiye kasi na zuyete na tamboli na mokili na monike asalelaka yo tata Nzambe pesa ngai ye na meka ye Nzambe apesaki nzela be apesaki te pesaki nzela kende komeka ye okoka te mwana na nga wana kasi Nzambe alobaki na ye meka na yo simba nzoto kasi molimo kosimba te ezaki bongo yaki na mokili ameki ye biloko na ye nyonso ekufi bana bakisika bakendaki bakanda kosala fete basepela bana bazaki 7 mopepe makasi ye mire ekwei bana bakufi
Par rapport nous ce kozonga pa na ye tata na misala na ye na bana alobi eloko te nzoto ekomi kovimba alobi eloko te ezala mwasi na ye azokepesa conseil azokipe te baconseiller na ye bato baza kosala ensemble bapesa toli ye ayoka te tokende otala motu wana asalisaka alobi te nayaki maboko pamba nakozonga alobaki bongo makambo wana soki yeli yo ntango oyo koloba nini epa bazokolaki so okende be okende te toza bandimi te okende be okende te tata wana asalisaka mama wana asalisaka mpona nini okende te olingi kobika te ekomi boye tata nzambe mosala ya pamba ezali te ezalaka te ata pasi yolo ndenge nini okangama kaka bon mwasi akufi atikali ye moko te nzoto ebebi ye atelemili ka place wana kino sata moni ke nzambe alobi nzoto wi kasi molimo nalongola te nde azongaki mpa ya tata nzambe na ndimi mwana na yo parceke soki ye alandi makambo wana opesaki ye bomengo oyo nyonso osalelaki ya malamu ye mpe aboyi kobebisa comme ça natiki ye ozongisela ye nyonso soki ezalaki moko zongisela ezala mibale bongo bie bongo te richesse ezongaki normal à reprendre makambo na ye bien na biso bato okoka te nzoto si bavenda sabitu Didier yakoyeba na nzembo wana malgré eza na kikongo nayebi te soki azali nzembo ya yerusaleme si bavenda sabitu kuna zulu kaka laba nkwanzo muna wana nani wana satana nzembo ya Mr. Foas mkumbwa se mwana tata mwanda vela papa nkunga mukikongo tuyimbila sitoyimbila pe mudingala tata utu sikidisa wiza waloloka masumu meto kadya mpemba utu zungididi bukazolele voka tubidisa tata utu sikidisa wiza waloloka masumu meto kadya mpemba utu zungididi bukazolele voka tubidisa siba venda sabito yandike nkundiko kuna zulu kakalaba nkulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantuke fwasanga siba venda sabito yandika nkundiko kuna zulu kakalaba nkulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantuke fwasanga
tata utusikilisa wiza waloloka masumu meto nkadya mpemba utuzungilidi bukazolele vokatubidisa tata utusikilisa wiza waloloka masumu meto kadya mpemba utuzungilidi bukazolele vokatubidisa siba venda sabitu yandike nkundiko kuna zulu kakalaba kulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantuke fwasanga siba venda sabitu yandike nkundiko kuna zulu kakalaba kulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantuke fwasanga tata zala pene na biso yako limbisa mabunga na biso moyini satana zingi biso posa naye abungisa biso tata zala pene na biso yako limbisa mabunga na biso moyini satana zungi biso posa naye abungisa biso tata zala pene na biso yako limbisa mabunga na biso moyini satana zingi biso posa naye abungisa biso tolingi komona ete poete azali moninga te likolo azalaki bakitisaki ye biso pe toboyi ye na mokili mosala kobebisa bato bwaka ye mosika tolingi komona ete poete azali moninga te likolo azalaki bakitisaki ye biso pe toboyi ye na mokili mosala kobundisa bato bwaka ye mosika tolingi komona ete poete azali moninga te likolo azalaki bakitisaki ye biso pe toboyi ye na mokili mosala kokabola bato tata zala pene na biso yako limbisa mabunga na biso moyini satana zingi biso posa naye abungisa biso tata zala pene na biso yako limbisa mabunga na biso moyini satana zingi biso posa naye abungisa biso. Merci. Toyoki tolandi bien koyemba ezali nini kobondela na message nzambe apesaka bongo ndoto ezali nini message kaka toki makambo tolandi na nzembo satana azalaki na kolo bakitisaki ye siko batata na biso balobi bolingo mibeko misala yango batikelaki biso be yango te kamo misato wana tobombaka tosalelaka yango pe tata moko na mama moko kulutu na leki likambo mabe ezaki nde na tata mayele ya mabe Yoroboma. Mama na osambela na ye azaki pe mama selo na biso ya lingomba. Diempe azaki makasi na makambo misato wana. Ya bolingo mibeko pe misala. Nzambe apesaki bana. Bana bazaki 9. Bana baza kokola me liwa eye kokota na kati nani mutaza kosala bongo yaya na ye ya mobali koboma bana mama esali ye pasi likambo ezouta wapi bana baza kokufa ngai bana bazali kosila funa luka nani mutazo sa bongo
mama wana mpe azalaki makasi na ntsinzani azali bikateli azali misala ya lingoba makasi ake epai ya nganga alobi yelanga sani yelangai tonga na photo mama selo mpe amemi yango ti photo wana na mai na sani wana mai ezalaki atalaki yaya na ye mobali amonani na kati ya sani wana bana na nyonso bakufa bazingi tata wana bana fo babenga ye noko ye noko na bango nde aliaka bana nefu wana balingi na kati nganga alobi mama selo tonga yango tobola miso na ye mama selo bango nga na kotobola te yalo tobola te na kotombola te yo tobola fin de fin ye moko mama selo toboli kati na sahani makile ebimi ye nganga alobi soki oyoki ke abeli okende kotala ye te soki oyoki ke akoti hôpital okende kotala ye te soki oyoki ke akufi kokende kuna te oyoki ye mpe alandi kaka makambo oyo balobaki na ye abeli akete akoti hôpital akete akufi akete bakundi ye akete ye mama selo aza kovivre ye na mokili ntango molai ye mpe aye kokufa bakomi na premier poste ayebiki azosalela nzambe na ye akokota komi wana bazelisi yo zela zela azozela kaka atala cheval kuna na kati moto aza koya sika porte ezali atala ndeko na ye ya mobali kasi ye moto aliaki bana na vanda kimia ye aliaki bana na yo kasi yo mama selo ndeko na ye obomi ye yo masumu ya tata wana alataki mpe alataki yango te azwi yango mingi bazalaka motema mokuse soki ayoki moto asali ye boye eya kozongisa tozali yango mpe tozali te bilandalanda siko mama selo alobi na ye boye na misala ozalaki kosala ya lingomba na mokili kotonga ozalaki kotonga kuna ntango ozalaki na mokili kotonga na yo awa na bawei ndako ozalaki kotonga no yango wana me moyo okota kuna ezali te mpo makambo masumu nyonso ya yaya na yo olati yango ndako ekomi ya ndeko na yo papa Denis olobi nini pasi tongo ntsintsani ezali bongo bezali bango te poko tsintsana wana kasi ozosala na motema mpe makanima mabe ezali ntango tokufaka kuna tokendaka na eloko te ntango mpe tobotamaka toyaka na eloko te kasi oyo misala tosala na mokili mosala ya pamba ezali te lifuti ezali totika mabe tosala malamu tobika bayebisi mama wana ke place na yo ezali te kola ozongisaki mabe kola mabe ozangi place na yo ke epai ya ndeko na yo ezalaki epasi oyo tolobi mosala pamba ezali te
nzembo ezoyela biso ya ndenge na ndenge eza kolakisa bamessage mpe kobondela mbala mibale. Même l'état osala na ye kotala biso bato batela biso bato soki ozalaka na moto ya bitumba moto ya baproblème l'état soki akangi yo akotinda yo wapi? Voilà, akorige mbala moko na bacentre ville na baville mapango ezalaka yo uti na ndako na yo oke na lopango ya bato mosusu ke koluka bitumba batalaka distance mpe batalaka distance te mpo na nini? Voilà, yango tolobaka tozala bobangi to tosala leta kozala problème na motu te nzambe mpe azali kotala biso bajeune tokomi kaka manfu bongo bia bongo te totika makambo wana nzambe mpe aza kotala aza kolanda ye tata nzambe apesaki 10 commandements banani baza kobatela bana baza kosalela yango kimia eya soki kimia eye olali malamu olamuki mpe malamu soki mobulu ezali kolala malonga eza te kotambola na kobanga biso tozali bandimi tozali bajeune tokotaka makambo ya pamba te nzambe azali kotala oyo ezali 4e génération mpe ya suka nakanisa ya mitano ezali te toprofite nango ndenge balobi na biso bolingo mibeko misala bilandalanda ezala te. Exemple ya mama selo na yaya na ye toyoki yango yo soki obomi mutu wana azalaki na masumu na ye orekipere nyonso ekomi ya yo yango wana tozala bobangi biso bajeune tomipesa kosala misala bilobaloba mpe ekomi mingi bato baza kosofrir yango nzambe apesi biso mpona mokolo ya lelo tokoyoka makambo 5 pa ya papa Mbenza tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Papa Didier kende kovanda na yo merci oyembi kitoko. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyoka mpe kolanda mayema lekaka na 5 mois. Na 5 mois solo biso nyonso toyebi ete makambo mingi elekaka awa mpe na 5 mois wana bapapa balobaki ete basalaka synthèse ya lingomba ndenge ebandaka na 1921 ti kino ekobima na 1959 na 1960 bapapa babandi mosala na bango kino na 1989 wana mama na likambo bapapa balobaka ete biso nyonso tozali koasiste na 5 mois tozali batémoin ya makambo nyonso oyo elekaka na tango wana. Témoin ezali ete likambo soki ebimi bozongi nsima botali bapapa balobaka nini na likambo aboyi yango bapapa basalaka synthèse na bango na 5 mois wana. Lelo likambo tokolobela mingi yango oyo papa Mfuma Ndongo ezalaki na 1980
pe papa Mfumalongo ekosala rappel na likambo yango na 5 mois to na 1989 pamba te oyo accident ya bana jeteki emonanaki on dirait tentation moko eyaki oyo ekokitisa kondima ya bandima tata Simon Kimbangu ekomaki ete na bandako bisika mosusu soki olobi kaka ete nalingi nakende nkamba kokende te kuna bato bazokufaka par accident kokende te me oyo bazalaki na kondima makasi ndenge papa alobeli yango na likambo ya Job ata bapekisi bandimi babande mpe koya kaka papa Diangenda alobaka ete pamba te likambo nde ezali awa nde ayaki kozongisa makanisi azongisi histoire ndenge ezalaka na 1980 ntango ndako ya Nzambe ezali kotongama ekomi ete na 1981 wana ndako ya Nzambe fo ezala inauguré batentation ya basatan ezalaka mingi po ete ndako ya Nzambe efongama na date wana te. Alors na 1980 likambo moko esalamaka na mokili bato na mayele oyo batalaka makambo ya mokili baye kokonstate eke pasi eleki na mokili surtout liwa liwa wana mingi oyo bazali kokufa na bolingo ya tata Nzambe baleki moke oyo bazali kokufa na nzela ya lukunya baleki mingi lukunya kolobete olingi moninga te olukili ye nzela ya liwa pe bato yango baza kokufa en vague donc bato ebele mbala moko bakufi bato na mayele bakanisaki eske tokoki kolongola likambo yango te baye kokanisa bango moko ete likambo oyo ezali kosalama mpo na nini totikali lisusu na bobangi ya Nzambe te tobandaki biso nyonso na bokristo bandimi kasi tokomi na bonzoto Nzambe etikali na biso tusu te tokomi na bonzoto esengeli bango moko bato mayele balobi eke dans ce cas il faut toluka banganga Nzambe po ete basengela biso likambo oyo kosenga bolimisi epai ya tata Nzambe na bango moko ndenge toyebi baintellectuel baphilosophe balobi ke tokotuna tata Nzambe tokosenga bolimisi na tata Nzambe tata Nzambe azalaka te, Dieu n'existe pas. Bamisusu ete non, faut toujours croire et que Dieu existe. Deba wana ezalaka na bango makasi bango bato na mayele nde suka baye komona ete babengisa banganga Nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete basenga bolimisi epai ya tata Nzambe na mabe nyonso basali na makila oyo bazali kotangisa kosala makambo mingi oyo esali ete basali baloisir babiloko moko ya mabe mpona kobungisa na bandimi tozala lisusu ya kosambela te tolanda kaka makambo ya Satan nde na classification na bango basalaka bayebi place banganga Nzambe minene bazali babengisi bango
mais réunion wana bake kosalela yango na États-Unis. Alors oyo bazalaki en tête ezali nde église ya unification, bango nde babongisaka likambo wana baorganisateur, babengisi banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba. Ntango babengisi bango bayebisi bango boye, biso bato na mayele tomoni ete mokili ebebi na masumu. Ndenge mokili tobebisi yango na masumu, tata nzambe pe apesi biso mokongo. Ata tozali kotambola tomibengi ba chrétien, ntango tozali kosambela réponse tozali kozwa te. Likambo oyo kosengela, par exemple akosenga longolanga makanisi mabe wana naboma susu bato te. Ntango akosambela ndenge wana kotya ame, au contraire baza kopesa bango baposition uti kosambela siko silisi kobima boye, moninga abengi yo, plan moko ezali awa sala tosala boye tosala boye, uti kosambela kasi mbala moko Satan ayeli apesi yo plan. Yo obosani nanu ke otikali kosengela ngo bolimisa na kati na ndako. Ok kaka okotala pe plan na bakopesa yo eza na mbongo ebele, bakofuta mbongo ebele. Yango likambo wana basengelaka yango bake kosala réunion na États-Unis. Oyo azalaka secrétaire organisateur ya réunion wana, kombo wana toyaki koretenir yango monsieur Blanchard. Ye azalaki belge, mais azalaki na église wana ya unification. Ye mutakomaka awa na nkamba nde ayaki kotémoigner makambo nyonso ndenge babongisaka kuna na États-Unis. Sikoyo ntango bafandi na bango bato mayele na banganga nzambe, ntango bapose question wana banganga nzambe balobiyeke te d'accord tokosambela pa tata nzambe po ete makambo wana ekoka kosila, mais emonani pe biso pe na banganga nzambe ndenge kozalaka ete avant ya kosala likambo na bonganga nzambe fo bakende na ne retraite. Ntango base retire basengaka retraite ya 3 jours. Ntango base retire bake retraite kuna eye komonana ke bango pe banganga nzambe bazali propre te na miso ya tata nzambe, bazali propre te na miso ya tata nzambe. Et puis eye komonana te na ba mangomba nyonso, donc oyo babandaki na bonzambe, donc bazaki banganga nzambe ya solo baza kolanda mibeko ya tata nzambe, kasi bakoti na bango lisusu na banzela ya mabe, donc ba violer mibeko. C'est vrai, donc mangomba nyonso wana ekota na bango susu na ba pratique na mayele na bango ya bonganga nzambe bamonyeke lingomba moko kaka oyo eza na ba pratique te, ezali nde lingomba ya Simon Kimbangu. Tokosala nini? No tokoyebisa bango bato na mayele baluka pe moyen bazwa mokonzi ya lingomba tata Simon Kimbangu ye pe aya awa po ete ye ntango akosambela makanisi mabe nyonso wana ekosila biso. Atango wana na 1980 ezalaki Zaire. Lingomba ya tata Simon Kimbangu sheji nango eza wapi? Na nkamba. Mokonzi na ye nani? O papa Diangenda. Baluki sikoyo eske na lisanga na biso awa eza na mutu te oyo ayebi Zaire oyo lele komi Congo en 1981. Moko alakisi Musapi.
bazwi mbangu wana eske oyebi papa Diangene nayebi ye malamu toza ne contre moko toyebani malamu tatango mpe azalaki mokongo donc na niveau oyo azalaki nango mbala moko baeleve ye donc bakomi koyengisa ye donc est-ce que soki oza na numero ya papa Diangene naza na numero ya papa Diangene nabengai kaka sikosikoyo ntango amayele na bango ntango babengi na telefone na ntango wana bapareil oyo ezalaki te kaka oyo bafixe wana ntango babengi kaka elonge papa Diangene apparaître bango bamoni ye basololi na Kikongo bango nyonso nde bamoni eke tozali sauve nde bazwaki rendez-vous ke bapona bato misato baya awa na RDC bamona papa Diangene donc sikoyo bango nyonso bakangani balobi ke ntango tokokoma kuna epa papa Diangene na nkamba tokosenga kaka eloko moko toyebi ete biso bonzambe etikala lisusu te bonzambe etikala kaka epai na ye papa Diangene na mboka ne kuna na nkamba tokosenga ye kaka eke apesa biso ndambo ya pouvoir tobanda kosalisa mpe na bonzambe bazongisa pouvoir na biso ya bonzambe oyo tozalaki nango mpo biso esi ekima bongo en compensation biso tokopesa ye mbongo ebele mpe batracteur biloko mituka tokopesa ye nyonso mpe bazwi tata wana oyo congolais azalaka kuna balakisi ye garage ya bamituka bakotisi ye na chambre babombaka mbongo tata soki oreusir kaka na mission oyo mbongo na yango oyo batracteur yango oyo tata wana alobiki mpo ezala malamu tozala sire tozala ndambo batracteur na mbongo tomema yango kuna bango balobi ndenge wana te soki oreusir na mission bongo toya kopesa yo mbongo yango nde bayaka awa na Kinshasa bamoni papa Mfumalongo papa Mfumalongo atindi bango na nkamba ngai lisolo naza koloba nazalaka témoin sika ngai nazalaka nanga kuna te na Kinshasa ndenge papa Mfumalongo apesaka bango nzela bamindele wana baye papa pe affaire accompagner bango na bamusicien bango bazalaka na Land Rover bamusicien bazalaka na kamine papa Antoine oyo babengaka motu rouge ntango bakomi na Mbanza-Ngungu papa Mfumalongo apesaka ordre na papa Ntalani na Mbanza-Ngungu eso bakomi wana bapema nano bopesa bango mai bamela bongo bakokota na nkamba ngai papa Mfumambanza atindaka nga na Mbanza-Ngungu mpona likambo ya bangombe ya Zumbu eliaka manioko ya bato tokendaka wana mpona kotraite probleme yango mpona kozonga sikoyo mutuka tozalaka na yango ekufi sikoyo fona zonga noki na nkamba po ete na kopesa rapport pa ya papa premier jour deuxième jour na fona debrier kuna na parking po na kena kopesa rapport pa ya papa potango wana foni ezali te na komi na parking wana na lalaka wana tata Ndongi oyo akoma Ndongi na Gombe Matadi soki selo papa Mambweni ye nde mutayambaka nga wana salaka 2 jours 3e jour sikoyo natala mukonze munene wana azako conduire délégation wana akomi wana ntango akomi wana soki likambo nini wana elekaka wana ye moko mukonzi wana abandi bitumba na bachargeur na bachauffeur oyo bazalaka na parking bitumba donc ye muntu wana babeti ye sika
tango baza kobeta ye wana Land Rover ebandi kokita oyo bamindele wana bazalaki kamina bamusicien mpe eza koleka bakomi wana baki kokuta bitumba me likambo nini baza koexplike ta me moto yango ye ndalobi eke ye azomema biso na nkamba bongo ekobanda bitumba awa embuta mutu atanga atali bamindele wana bamoni ye bala moko azwi mutuka azongi na Kinshasa akotaki lisusu nkamba te. Donc bamindele balobi ke donc lui c'est un charlatan. Donc ye alingaki kobungisa biso mpe baye kose rappele donc yango azalaki presse ke bapesa ye katikati ya mbongo wana tolakisaki ye na ndaba biloko amema donc elinga kokoma kaka mpona ye alinga kokomisa ngo na nkamba te. Bala moko bango baleki après quelques secondes natala papa Jonas na ambulance ezalaki na yanda ye moko kaka na bo chauffeur lando papa Mbenza mpe ndenge nini ngabi ndenge toyaki awa tokoti na biso ale toleki bango toyi kokoma avant awa papa Mfombanza aza kozela bango tayo nakomi kaka papa Mfombanza atuninga mindele kuba mwini kuba nzenza kuba mwini ko mwe papa iba mwini mbala moko atuninga kya mambo mayokele kumunzila kumbanza ngungu yo atuninga yi makambo nini eleki na mbanza ngungu da parking wala mindenge nini papa siya yebi yango deja na pesi lisolo lengi koloba ike tata wana alingaki kokosa bango amema bango nzela mususu me mundele suka yebika azokende nkamba donc foko akoma kaka nkamba soko olakisi esika mususu akondima te mundele wana alali na tongo Monsieur Blanchard abimi na mausolée tango bakotiye mausolée abimi akomi place ya porte fakiti ngi tofandaka alobi ete nakosala témoignage publiquement musique bandaki kobeta ekati alobi ete nkolo Yesu oyo toza koluka azali awa na nkamba ndenge tozali koluka na biso na mokili mobimba eke tata Molimo Santu azali mopepe o ndeke na ye komona bango awa na nkamba parce que ye azalaki bien préparé koya vivre vérité na nkamba aya vivre vérité na nkamba et puis à partir ya awa alobi ete naza awa na nkamba mais na démissionné ki secrétaire général kuna na église na biso na unification na longwe pamba te tozokoluka pamba na mokili mobimba nzambe azali wapi nzambe nzoko azali na nkamba